bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Le Papa Popi, le roi Marquis depuis Paris, qui vous a donné en tout cas toutes les précisions en ce qui concerne la sortie de cet album, acteur principal, et mais aussi ses différentes productions au niveau de la France. Alors, mesdames, messieurs, bon dimanche au président Toubingoy. Président Toubingoy, merci infiniment. Un grand merci à Yadada Ngwabana. Yadada Ngwabana, merci encore une fois pour vos conseils. Un grand merci en tout cas à lobby à Dieuzola de London. Un grand merci à Dadima Vungulé depuis Paris. Je remercie infiniment ma copine Faneliane Lissassi Marilyn Monroe depuis la Grande-Bretagne. Faneliane Lissassi Marilyn Monroe. Un grand merci à Tania, la Queen Bee MK depuis Londres. Ma chérie, joyeux anniversaire à toi. Et je remercie infiniment Balobi, président Adonis Ngambani, le cœur de Julie Kitima, la maman de Prince Tori, Laël Ngambani. Et un grand merci à Echeveri Mouzangou, le très très spécial du président Adonis depuis Paris. En tout cas, dans le monde entier, merci infiniment. Et puis, vous suivrez cette émission partout au monde grâce au site www.afrique info de Franck Stemai, mon frangin, mon pote. En tout cas, Franck Stemai, c'est www.afrique info, c'est le meilleur site. En tout cas, abonnez-vous massivement parce que rien à dire en tout cas avec le site de Franck Stemai. Il y a vraiment des actualités. Il y a bien. Donc, nous avons une actualité, nous avons la page. En tout cas, vous s'abonner massivement dans le site www.afrique info. Il y a Franck Stemai ici, Kakamo Lopez à Tchara, ces différentes émissions. Alors, mesdames, messieurs, comme premier invité, on reçoit pour vous le prince Marquis. Le prince Marquis, comprenez que ce sont les musiciens de Judith Moulope Papopi. Alors, nous avons l'artiste manager, le Suédois, lui l'appelle donc Papi Ngimbi. Bon dimanche, Papi. Oui, bon dimanche, Evelyne. Voilà, boni mouvement. Yum totika na Kinshasa, vous gérez mouvement, la répétition, la activité de ce mouvement. Alors, comment est-ce que c'est passé? L'absence à Judith Moulope. Oui, mouvement il va bien. Yo moko na siro landelo au monama ki mouvement qui toko nyoso eleka bien grâce à Dieu. Nyoso etambola madame. OK, alors chief bon sabiso no ya Jacques lobby sauf imprévu début décembre et Kobima. Mais bien bozara tout le temps contact naie, bo sous la ranaye, bo organiser ba réunion même si az absent mais na ba téléphone en tout cas bo yum toujours chapeauter bo organiser ba réunion. Est-ce que album ou acteur principal est Kobima début décembre ou ils a sous ba date mo ka rotatone? Non, ils a bien un bon parce que ma union sociale silicienne. Donc hier mo le premier il y a novembre à Tozana déjà. Et puis les trois Batumo ba kitana et pour na mambo disque donc ning pena lobby wana surtout comme pena na décembre les premiers ba na kin ba aujourd'hui déjà album na bango ba savourer on pena acteur principal comme d'hab quoi. Voilà en tout cas mesdames messieurs alors une chanson pour nos CPC en tout cas ba fanatique tout balingara Judith Moulope Papopi le roi Marquis babi le 1er novembre il y a Jacques a déjà na Kinshasa pour nous coordonner ba faire parce que début décembre, mesdames, messieurs, vous aurez dans le bac l'album acteur principal. Alors, cette chanson, je la dédie en tout cas au président Toubingoy depuis Paris. Et je la dédie à Yadada Ngwabana depuis Paris. Et je la dédie à Lucien Kiloko depuis Washington. Alors, vous me proposez maintenant quel morceau? Vous proposez bien nos examens pour nous c'est toujours la fanatique sur les marquis et puis grâce à Selemani et puis maman Esther Nianzo depuis Suède on va CP là quoi. Voilà, merci. El Malik Molouk Mobembo talandenge na kei koluka ya fi mobembo na tiki anga bolingo na pale na belelio yo moto mesana koka bolaka bolingwa bato na beleli yo beti akakolota misoko fungo mayo betimbo ye kolimwa
ekomi na ntango bokabwani esika nalela beti betimbo bolingo ezali examen ya pasi na mokili pesa chance mobembo bombelanga beti awa yokumbi bomoto bwanga tikela ye motema kwa bomba travers photo ya komona nombra bato noyonga na tondisi soki zalaki ata makila melenga na president na babisa mpo bango bazanga te ata yokangi makasi nakokende kaka po pepo ekozelanga ekangelongi naleli mingo yikakese natondi nde maloba ya koloba tango nde bominga nazangi moya kolakisa yo esika nga natiaka kupela motema moto ya mbeto natiki foto faisa salisali o nasali tatu natiki motema nanga natikala malole akolela na mobembo ogikafuba bolingo enani esalaka absence umela te tokabolelengi ya sani na monoko umilanga motema na ngai ige makambu bolingo ezali examen ya pasi na mokili pesa chance mobembo bombelanga mami zebede awa yokumbi bomoto platini tiamane anel kaluzolo travers photo. Voilà, en tout cas, mesdames, messieurs, c'était l'examen, en tout cas, bien interprété par Chouchou de Charme, Mario, Fa de Molokai et Virus, en tout cas, rien à dire. Bien, en tout cas, examen, comme si Jacques était là présent. Alors, je sais pas, tout le bisapé, Chouchou de Charme. Alors, Chouchou, dis-nous un peu comment est-ce qu'un des boutiques qui n'a absence agit des tests que partenaire on va soutenir un mouvement va soutenir quand ou bien déjà Jacques qui on peut pas passer bino mukon. Non, donc les marqués orchestres les marqués orchestres talra marambo et ça là déjà les orchestres amnene donc bah soutien tout ça là toujours comme d'hab. Esther Nyanzo, bah Mamisita London, bah Espérance na Suède toujours va continuer à soutenir Bisso, Eric Egwenia Mobali. Donc, tout est bien, va soutenir Ravi, Azara Nabisso. Ah, ok. Alors, voilà, cette fois-ci, vous me proposez quel morceau? Cette fois-ci, tu as un Nzembo Nini. Si vous avez la bino Jojo Ngonda, on s'appelle ça toujours fanatique Nyon sur les marquis parce que Bisso Tossel a toujours fanatique Nabisso plaisir. Donc, tout le rôle là-bas, Trésor Chimbalanga, mon vieux, donc Yoke Loko, quoi. La Suède. Johnny Mayala. Omonio, Jojo, Imele, Ngonda, Mwana Mabe, Oswakinga, Netikaka, touche choué, Soki bien avant. Nayebaki makambo moboko mosolo ngo bongo mes réponses nanga ezalaki no omeno omeno jojo omeno omeno jojo jojo ngonda je voudrais savoir na bolingo soki nani azali mokonzi Yero le bloc komisinga zoba na landa kayebi pai biso ya kokendenga na kokate malbone chebolingwa nana Clemence Tonde imele nanga jojo ngonda na ngaye o ngai na kosenga na yo oyebi esaleli nanga sima nalela colonel Eric balobaka na ngai yo avana bala yo nakanisa moke po mibali mutu pasi kabin yo de driko ata pasi eleki yo mwana nzambe papa wa likolo abimisaka moi mpona bato Yaudi yawe
Antometa Chaberna Leli Finos Kabuya et pas phrase Kunga ya Blanche Quinoa Omonio Jojo Mwana mabe Feline Kambala pese yo Soki bien avant Na ebaki makamwa ngoboko Nyosolo la ngobongo Mes réponses Nanga ezalaki no Omeno Jojo Omeno Jojo Fa Oye kwelinga ike kapela na ndimaki te koki kwa affecte motema nanga Le roi marquis et perti bevi nanga Lydia tingani pone kwelelinga lelo Obasalinga dodeka yo bone milirwa jinabo Kwata maja Jojo Imele Mwana mabe Ozwa kinga Neti kaka touche joué Soki bien avant Na yebaki makambo ngoboko Mosolo la ngobongo Mes réponses Nanga ezalaki no Omeno Jojo Erike Lukasie Omeno Jojo Junior Kwata maja Yaoudi Yawe Vraiment rien à dire en tout cas, la presse marquée, comme si j'étais moule au pas qui présent en tout cas, félicitations parce que tu sentais qu'il y a le roi marquis, c'est un grand formateur à former Bana très bien. Alors Mario, nous et là on y peut nous aussi dans la bande monde entier parce que mission au Bortal en haut partout au monde grâce il y a site www.afriqueinfo, na site à Frank Steinmeier et là on y aussi dans la bande à poto pour Nandenge acteur principal et Kobima sauf un prévu début décembre. Pour le monde entier, bana poto bana kin. En tout cas vraiment acteur principal nega tozo lo bawa. Baya bango na motema moko. Abo sanité. Ndenge artiste na bango a sela bango musique ya kitoko, abeta bango musique ya kitoko, ndenge kaka a continuer ko beta musique wana. Yango moni baya bango na motema moko. Acteur principal les oya. Voilà, alors siko bo pour biso morceau nini chief. Sigo tozo bete la bango lokolo ya pembe original na yango parce que moni biso to banda yango depuis 12 ans et ça penza ya awa donc boka originalité nango on a daré batu na biso lokola ba force d'Italie agence Maya Satonga banda ko trésor Maya si papa na kimpa vita donc yoka eloko yo sepela quoi si salam balobi bayiba koyiba Yaoudi yawe kauka Lokolo ya bébé Lokolo ya bébé Roger Bissalou Lokolo 1, 2, 3, 4, 5 Lokolo ya bébé Lokolo ya bébé Lokolo ya bébé Lokolo ya bébé Esther Nyanzo Je t'aime. Arrête. Serré. Déposé. Serré. Déposé. Tricage. Ignorance. Tricage. Ignorance. Oh perdre. Sagana bindi, 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 bindi. Allez biton pété, bagada bindi. Et le Sika, Roger Bissalou.
Il passe à la Darena des balles en tout cas, bah auto chauffer plateau. Alors toujours libéré déjà ma musicien Jules d'été ne peut pas pour pire. Retenez que Jules d'été Moulopé ce jour est toujours sur Paris pour la réalisation. Il y a un clip donc sauf imprévu. D'ailleurs moi lobby début décembre en tout cas. Bourgeois album acteur principal sur le marché de disques. Entre temps, bah roi Marquis Bazana Kinshasa, bazo continue toujours que bosser na ba répétition en tout cas. Bah tout nion sur la musique à Jules d'été Moulopé pour soutenir Bango. Donc tout à l'heure bazo pe sa dernier programme et puis na ba numéro de contact pour na bino bana poto bana monde en tout cas bocha bango maboko ndenge bochaka ba mission ya maison mère maboko parce que na maison mère vous ne soutenez pas que ouais rabando soutenir ba JDT Moulopé ba Ferrego là ba Serge Mabiala ba Didier Lacoste vous avez ba Célo Scram ba Bi donc vous devez soutenir tout le monde orchestre en tout cas bo qui peut carrière Jacquité bota la pe ba prince parce que ba pe na besoin de soutien faut futa ba parler faut bafutangisa bana faut pas laisser famille bino bobika ndenge ezala. Alors tozoni si maloba en tout cas et pas le manager l'artiste manager en tout cas muta simbi groupe ya JDT Moulopé en absence na ye Papi Ngimbi. Alors Papi Ngimbi ni loba ni roloba na bana poto bana monde entier na ba fanatique tout en tout cas il y a le roi Marquis. Ouais, na ba fan tout il y a le roi Marquis donc le 27 octobre concert ya roi Marquis za bongo na Lyon. Donc to sengi na bana ya Paris, bana ya Bruxelles, bana Lyon, bana nyonso ya France bako rozala wana. En plus programme ya orchestre to za toujours na rep lundi na mercredi na coulisses. Ba remerciement na yo pa bana poto pour la suédois. Bon ba remerciement na pesi na Chirac Kabena Kingston, Fabrice Ndala, Daniel Cheke Loleke. Na pesi colonel Eric Ngoli, na pesi Fabrice Ndala, le jeune Swagger, na pesi Fabrice Sente, ba camarade nanga nyonso ici c'est Stockholm, na pesi bino bambote Esther Nyanzo la reine de Scandinavie, na pesi mbote Mami Sita na Londres, ba staff tout au bazo sala, au ba soutenir les marquis en tout cas Trésor Timbalanga, Gérald Tsona, donc boza ebele na ba ona tangi na ba ona tangité en tout cas on est de cœur. Voilà, merci infiniment en tout cas Papi Ngimbi, l'artiste manager, le suédois. Yempenazo Atikali, Kokumbe l'orchestre en absence à JDT, Pazo Salango très très bien. Alors Chief, en tout cas, programme à niveau Kinshasa et puis bah remerciement Nayo. Ouais, programme exact lundi, tu écoutes en avant Itaga et pas colonel Ngoli, Eric Ngoli. Chaque 10 heures et puis ti X temps. Et par Aïssa Salisali, tout ça et puis mercredi, tu écoutes en avant Bercy et Zabongo na Mouchi. Donc tout ça là staff Bercy tout coûte en et ça l'ira bien ba remerciement na mingi pana viena Patrick Chimbalanga yo yebi vie Trésor Chimbalanga yo yebi na bosaniote Raissa Salisali et puis bana tout ya Congo mobimba na lingi bino bo continuer à soutenir les marquis orchestre ya munene et ça l'a bien Forza Italia Jansi Mayasi et puis papa na kimpa vite Trésor Mayasi. Et puis Patrick Bofil Lingwala t'appartient yo yebima sanangai pamba quoi. Voilà tout cas alors Lovi Balobi les grands batteurs. Lovi en tout cas Betty Mbondada. Je vais bon Lovi c'est juste Betty Mbondada l'acteur principal to ya Jacques Azu ba Betty Mbonda poto. Eh ngam na Betty Mbondada l'acteur principal. Bana kin bazela. Makambo bien zali ba osepela. Makambo bien zali pas bon dimanche na ngai na pesi pa Carole Luvemuka na bosante la guerre sans fin na bandal les banquiers Bobik papa na Davin Allègre na bosante Masanga Berger Kanina Jonathan Kaouma Jessica Kaouma allez là notre merci Lovi alors Dare oui plutôt tout ça na battle bosso Dare oui il le balance souka et puis va remerciement moi trop terre moi boulot rendre ça à moi ça moi la piste mbote vraiment la masse na ngano solingwala ne tombera jamais de leur chimanga junior mandangi charge à commune à lingwala pourquoi des ça pas tendancier masse na de leur chimanga Jacques c'est pas là ta mon grand frère propre parler Jili Mujinga Jingambonda yango merci Dar alors oui mon frère ouais ngami ga ba mote belé zone 5 ba américaine à Chango artiste na bino yo Nyaoula Avatar ya Dadi Mambimbe na Salongo ya Rocher Mungaba Freddy Mombele na Paris vraiment rien à dire artiste principal de Makambo. Merci remerciement na nani
mingi kaka bambote na nga na Esther Nyanzo Dadi Nyama Yanegi Bapupa Jérémy Lomboto Roger Bissalou ainsi de suite là baonia sous balinga pena mouvement pour soutenir en donc. Ouais, merci. On peut savoir tout ndago babo dimanche. On peut savoir R9 Mbote, on peut savoir Kofita Mbote, on peut savoir PP10 yimo na ngengire na pesi bana ngengire surtout Mbote onyo surtout alinga orchestre. Toujours on pour servir orchestre. OK. Merci alors virus. Ba remerciement. Ouais, maman ngai Camo Lopez. Vinaigre, non, on a virus vinaigre. Ouais, vinaigre chante. Vinaigre change. Charge nuance ya makambo yo voilà. Les marquis. On remercie banani. Ouais, ba remercie ma peneza ba maman na biso Esther Nyanzo. Esther Nyanzo marambozo ça les monana. Ceux qui na kimi mbango na moni Deborah Bofando. Na zongi kuna na kata gal na gemona. Jansi Mayasi ozo ça les monana. Na pesi mbote na Mami Sita Jujun Sumba, bana tuya gal finos kabouye pa France Nkunga. Voilà. Merci infiniment. Merci infiniment l'artiste et guitariste. Oh, grâce solo, alléluia. Moutasimbi charge les marquis. Na pesi ba mote na ngana die maketa Berger Kaninda, Chancel Vimi Senga, maman alegria ba bon dimanche. Voilà, fin de molo. Ouais, fin de molo général donc les boss Junior Kwatamaja. Yoebi Yaoudi Yahweh Yakauka donc Denzo Maké la parrain Jansi Mayasi Trésor Mayasi William Monti de Gambongo Titi Mol Mercedes Salon Immortel Gianni Tchatche Arafat Jansi Kiz et puis Richesse qui moi Lou Merle Mawazo on les a parlé Bika. Merci infiniment Mario Bamabanga no et puis numéro à contact. Ouais na repère ça va remerciement na ngai na Julien Mbumba na Montema Mami Katalea na Bosente Chiki Bangou na Paris, na Bosente Clovis Bomoyi, Dadouché, Bijou d'or, c'est un fraîchement de Paris, Babi na Bandal, Bijou d'or à Sawana, Tokuta na Balari, Barbecue Sawana na Balari, on n'est pas Bijou d'or, Mote n'a pas Cornel Ngouli Eric, na Bosanité, Negonanga Dadouché Japon, Clovis Bomoyi, Claude Paille, Parfait, à Sawana na Paris, na Bosanité, Dalinyama, Fabrice Ndala, sans oublier Mami Sita na London, Motema ya Voldi. Voilà. Roma. Merci infiniment Mario. Alors chouchou des charmes. Ouais. Balobi yonde ozo panza ozo long la bilo ya Jackie. Yo long la bilo à Roi Marquis en tout cas félicitations. Le professeur des élèves. Voilà le professeur des élèves. Na pesika mbote na vi na mami na Deborah Bofando vrai ya matu idole. Et puis na Bosanité Esther Nyanzo maman 25 plus. Donc yo photo yemba ka oleto loba. Esther asalinga nyoso na koka kiko sala. Oh kaka bakisa un plus. Chérie salanga un plus. Asalinga de plus. Chérie salanga un plus. Esther Nyanzo asalinga 3 plus. Besomni à 3h du matin, Esther asalinga mbongo 25 plus, dimension ya suka ya lo. Yoka, mabele etala, lola yoka, bolingwe komine. Papi mabeka Rolls. Papi ngimbi yo bolingo nanga tuna pesa na yo. Full boss, Mercedes. Subongo na pokwa na pesa kale. Kozangisa tebe bisar kona katia sosa love. Choli mama belai. Mama belai. Bolingo liboso asundolai. Asundolai. Kaimoko na lokotayo. Nakobalayo. Jani Mayala balobi wala. Merci infiniment, c'était les princes marquis. L'émission de Jules était Moulopé. On a passé en tout cas bon dimanche ainsi qu'à toute sa famille. Bon dimanche à la Suédoise Esther Nyango. Esther Nyango, 25 plus. La Suédoise, 25 plus, la Suédoise en tout cas. Alors, mesdames, messieurs, nous allons retourner. Bana Guine, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Frank Stemai.